Bonjour, bonsoir, ça dépend air et kokoute la bino partout bozwami wana topé sakabambote avant commande émission na biso tellement ba pays ont eza différent ba RP eza différent on topé saka bonjour, bonsoir avant commande émission na biso topé saka merci na Seigneur kolala kulamuka eza habitude te ezaka ngulu ya nzambe tomoni susu mokolo ya lelo eza vendredi tokumisi nzambe. J'espère bozomona miniature wana. Miniature wana eza bato ya théâtre na biso. Miniature wana boyebi bato ya théâtre na biso, ba star na biso, boyebi bango très bien. Ce n'est pas la peine à graver, à expliquer parce que boyebi bango bien. Baba kuku oye maboko likolo pona mam Sisila respect yende mama na biso. Bandeko nanga s'il vous plaît, ceux qui est la première fois au coup en émission à Cuisine Yannick TV, que zapper, s'abonner, commenter, aimer, partager et que ça la bien. Émission ni na memeli bio na mukolo alelo miniature wana bozo mona bangonde tokolo belela. Tozo lobelela mimika bongo, tozo lobelela Sila Bissau Pomba Sen, tozo lobelela coquette sasa, tozo lobela mama Munjibu. J'espère bozo mona mama Munjibu image ya papa Koba. Bango wana tozo lobelela bango makambu eza. Lelo tokoloba un par un ba sujet eza ebele. S'il vous plaît, au coach, au like vidéo, au coach, au commentaire, au coach, au s'abonner, au lundi émission, na boke bignon, so partout bozouami. Bande konanga tolali tolamuki makambu. Nebi sarabino na ngambu ya bato ya théâtre na biso makambu ezangaka te. Tolali tolamuki tomoni susu vendredi ya lelo makambu na ngambu ya bato ya théâtre na biso. Makambu nini lisusu bandeko nanga to memelaka bino be information ona tina. Mimika bongo j'espère boyebi bien mimika bongo aye. Mimika bongo abina kwa ko jouer lisusu na groupe ya SBT. Bandeko nanga ayaya moto ezopela. Moto ezopela mimika bongo alobi na ko jouer susu na groupe ya SBT. Mimika bongo na benge o defwa ndeko nanga. Mimika bongo ojuaka na groupe ya SB oza libre ko jouer partout. Sila Bissau Bekam akangaka mutu te. Sila Bissau Bekam aliberaka mutu aza en espace na ye. Soki rôle na yo esengi kebe invité yo bako invité yo. Toyebi na biso bandeko nanga bino moko boyebi ke mimika bongo abima na idole ke Sila Bissau. Mimika bongo aza fan numéro 00 ya Sila Bissau Bordio eza. Tolali tolamuki mimika bongo alobi aotika la suko jouer na SBT. Toyebi te pourquoi mimika bongo alobi boye. Mena ngambo bato ya théâtre na biso makambo ezangaka te. Olalo lamuki makambu na makambu. Mimika bongo oyo andimaka Sila. Mimika bongo oyo asutenaka Sila même na ba conseil na landaka même ba conseil alobelaka Sila. Omona vraiment que mimika bongo azana bolingwa ndeko ne ya ser na Sila Bissau. Azo reconnaître que Sila Bissau aza Pomba Sen. Azo reconnaître que Sila Bissau aza yaya, aza grande sœur na ye. Tellement mimika bongo esali 8 mois temps tomona ke lisusu na groupe ya SBT na ba film o mikolo ezoleka tozomona su mimika bongo te 18 ans peut-être nga Cuisine Yannick TV na bino na ebe kaka misusu mimika bongo osala côté misusu o bien mimika bongo avanja pe mandenge kaka ezalaka njoka nde makambo ezali mama na nga makambu na makambu sombo moye makamwa sombo boye makamu ya somo boye mimika bongo yo bongo na ndeko no Sila Bissau ezalaka nini bandeko nanga ba ojo ezana hotiela bino bozala malembe lelo tozo solo la bandeko nanga tolali tolamuki mimi alobi bokende ba TikTok bokende kuna na ba Instagram bokomona mimi alobi akotika la suko jouer na groupe ya SBT mimi eza problème ni boeli na Sila Bissau mimi
kanda eza mupaya bazwaka décision na kanda te mimika bongo koyoka biyoka yoka te na monde na bino ya théâtre balingaka 2 personnes bozala malamu te so bamoni boza mibale bookende bien bakreaka baproblème bayakaka wana mpo badivise mpo barégner mimika bongo zala sage zala mayele ndeko na nga mwasi nazoflate o te nazobondela o te me nazoyebiso vérité ezaka moko bandeko na nga makambo oyo bino moko bokoyoka makambo eza bandeko na nga bino boyebi Coquette Sasa aza ser ya Sila Bisalu mimika bongo pe aza ser ya Sila Bisalu me tolali tolamuki makambu na makambu bato théâtre ngo nayebi te soki ezalaka nini bandeko na nga pourquoi mimika bongo alobi akojoue su na SBT bino moko bokoyoka parce que alobi ezwi temps Sila Bisalu abengaka ye lisusu te Sila Bisalu ndeti apesi ye mokongo Sila Bisalu amona su valeur na ye te Sila Bisalu apesi bavaleur ebele na bato misusu mimika bongo oyo zo raisonner yango Sila Bisalu azo raisonner te oyo zo penser yango Sila Bisalu azo penser te Sila Bisalu aza wana azalaka mutema malamu Sila Bisalu azo boule filme na ye récite ya filme na ye Sila Bisalu azo boule ba joking ne azo créer bino mo bozoyeba même aza tellement na makambo ebele na mutu aza tellement na charge bandeko na boki ko imaginer te mutu na mutu aza na makambo ebele ezaka te ke mimi Sila Bisalu be abosa no ndenga zobengiso na SBT eza bongo te oyoki eza nango bongo te bandeko na nga eza nango bongo te tolali tolamuki makambo Coquette Sasa Sila Bisalu aza kenemi na te Sila Bisalu aza ser na yo soki Sila Bisalu aki na mariage non te eza nango ka te koloba ke Sila kangelo kanda bien Sila koma fière bien Sila koma parce que bino mo bo créer ba problème Sila azalaka fière na bino te Sila azenemi na bino te Sila aza ser na yo soki omoni Sila Bisalu aki na mariage non te ndenge zoloba eza peut-être sous contretemps ndeka makambo ezalaka yango e permetaki te ke Sila Bisalu azala na mariage na yo Coquette Sasa bozwa no ba décision bozwa te boloba no makambo bozoloba te boyoka no biyoka yoka te makambo so ezano yoki avozwa pe décision obengi ndeko no parce que boza numéro Sila Bisalu bobengi pe Sila Bisalu bo poser no ba question o bozoloba o bozo partager o bozo sa ba émission par ci par là et sonner bien te parce que na cuisine yaniki TV ko na zananga banki te bandero nanga baba kuke ba vrai ba abonné na cuisine yaniki TV na bino alobaka na memela kabino ona yoki ona moni na na memela bandeko na bayeba nde makambo ngo eza mimika bongo na minute apesi position ba changer na ko jesu na groupe SBT e banda kaboui to mona ki Priska kaka non jouer na SBT ba kuku ba manke nga respect e banda akaboui mimika bongo zala mayele mwana mayele vrai juge ayoka kade matoi oyoki kuna oyoki awa o balancer oza mama oza mukolo bozwa ka ba décision ne bozo te po e banda akaboui to moni kaka ya Priska e banda akaboui lelo lisu to moni mimika bongo kaboui e bande wana nga makambo eza makambo eza na nga mabato ya théâtre na biso makambo eza nazo balancer sko boka no mimika bongo makambo azoloba par rapport ya makambo yo après toko continuer lelo émission na biso eza vraiment eza amulai bandeko na nga okoti olake vidéo okoti otie commentaire okoti olanda émission na bokebi nyonso partout et kokutela bino bo partager émission massivement bo s'abonner bo commenter et que ça la cuisine Yannick na bino bien na balancer to kana mimi ensemble na bandeko na nga nyonso simplicité na ye Sila koma agi tout soit komi pa na biso komi agi na biso soit ke na baninga na ya komi agi ya baninga na ye soit komi pe na bana 10 ans komi mwana 10 ans so pa za wapi akomi bongo partout azalaka nga banda na yeba Sila azalaka bien pa na nga po mutu na mokila zangi mabete mabeta no bien voilà tu veux non la bien bien non tout ça na bien aza bien place ya zali alinga ba trouble te
place yazali alinga ba dispute inutile te aza muto usangisa eno ya okabula biso zali na ba problème moko boye entre nga na Coquette si c'était pas si là mais peut-être tokoma tina ba parquet ta Coquette ouais Mouelen te on les a vie privée so na beti par rapport au bien si là et on a bimisa donc na data l'importance te bando pesa ko ba détail ebele si la benga Coquette na ndenge na ye abenga nga na ndenge na nga a solisi biso mibale na ba téléphone abina lingi koyo mbasa nini ba réunion boza ba mikolo moi bolam so na mutu so sa ngote même ba famille na so ba ko selo ko bote ba mimi wa danger na coin na o ba danger na coin na mutamta va na coin mais ya talaki coin ya mutu te ya nini asangisi biso eloko wana ezaki eloko mo grave pour ne pas toloba eloko yango ezaki eloko mo beto kokoma mpe na baparke lelo mpe motu oyo ayebosamba taza na prison mais sila yaki wana atie kimia mais ezaki mpe so akepa moto atie songisongi moto ananga mpe so na ye mpa na ye atie songisongi mimike na nde na bapire esprit mpe akoloba bon te Coquette mpe soki bapire esprit maintenant sila yoka benga bino te bokota na babetizo osanti ke bolango sila wana soki bato mosusu bapanza biso mais ya gere biso alakisi ke toa baleki totikala baleki mo malamu na yango wana parce que malamu ngo tenge ngo kaka mingi en dehors ya scène alors on va bien comment si la bisal assez comporte na kata scène bikama benga ana okumba ba scène assez comporte na un terminateur assez dessiné à dégâts au moins ton a incarnation de rôle sila à la défaute même Fanny Massoudi a dit que c'est l'incarnation des rôles oui oh non on a si les gens ont été net na minute yo en tout cas si là tout ça on va polémique te initi to même on te si là asi là te banana yeba zana ba coupe salon style lo simba style lo sila na rôle na ye na mam na ye asala kana scène apo ta biso moko to joua meto benge pomba scène vraiment donc quand même on dit mpe o isa kacha munga kasi atayo mo poni bolinga malamu te bolinga kama mabe zala abonde balinga mabe poni bolinga kama mabe malamu ne pesa abonde balinga. J'espère bandeko na nga bino mo bolandi mimika bongo malobo alobaka mpo na sila lelo abosani yango lelo akomi na kojue su na SBT SB babengisa nga te SB babwakisanga SB mansalingaka nga suta apesanga mokongo bapense oyo mimika bongo oza nango mpo na sila bisalu aza nango te sila bisalu azopense wana te azopense toujours boulot na ye mimika bongo soki role no emone na kati ya SB Sila bisalu akobengiso, sila bisalu azake nemi nante, sila bisalu apanselaka bino mabe obozo pansele te bisiko komo kota, bisika bokenda kovanda ba makita na bino, ndeka bo pansaka mabe ya mabe yango ezolanda bino moko. Man si sila azalaka na tako pase mabe anatema mimika bongo, sila bisalu azande kona o, aza ser na yo, avo bando loba, avo bando poste, avo bando tika ba message, benga sila bisalu solo la na ye makambo to mona kango pa nani pa priska no pa priske zaleka boye pa priske zaki ka boye bandeko nanga priske komi ona SB na kesu te baba kuku bafinga e bandaka kaka boye babandaka kaka boye bato a théâtre boza mitema mabe bato a théâtre boza plus que bandoki parce que makambo bosalaka on a évité so bo raisonna robie bo raisonna raté boza na numéro a sila bisal pourquoi benga ki sila bisal te mimika bongo. Pourquoi benga kisi la bisal te tunaye? Mon préféré bon leka bo banda koloba kwen bisika ngo bo kende koloba kaka bango na bango bazo bimisa makam na bango bisika bakenda kosola biso to zalaka biso to yebaka ngo eza magie te to yebaka ngo eza kaka moko na bango bisika ba kende koloba bango nde babenga ka biso bango nde mutu bazo buloba bango na bango confusion bango na bango yo kavaya kuku ebimi na poisa est-ce que mime ebeke makambo to koyeba ngo tala lelo nazo salela ngo vraiment émission parce que ngana bomba raté ngana loba ko na yoki na moni nde na yokaki nde na mona kingape na memeli bino ba vove ba bonné na nga baba kuku asila bisalu baba kuku bande kwa cuisine ya Niki TV boyeba ka makambo ndenge zo tambola ne bisaka bino balingaka mama na biso te bato baliaka na sila bato bamelaka na sila quelque part pe baza ba hypocrite
nzambe kaka abatelaka sila biloko aliaka abatelaka sila bato avandaka na bango toyebani bilongi me mitema toyebi yango te mitema moto ayebi yango ezaka nzambe mpo so balakisaka motema lokola miroir natali kaka oncle deza bakuka oraisonne boye mpo nanga mbangu na kimi kati okunda wetu aoraisonne boye mpo nanga na kati ya États-Unis mbangu na kobenga ata na telefone te mama Jeannette Bosolo mwana poto atongo mabe fir mabe efutaka te koketi sasa koketi bote image kopense mabe te mpona sila bisalo soki ayaki mariage no te peut-être temps esimbaki te obie contre temps ndenge ezalaka eza te ke so esila bisalo ayaki mariage no te alingaka o te eza bongo te boza bato ya théâtre ebele bibele ebele mpe tomona bayaki ebele mpe misu bayaki te mutu mosusu mpe okozala ye na mariage no okanisa vraiment alingi yo nzoka nde aye wana aza na ennemi na yo mutu mosusu omonaka ye na mariage na ngai ayekoseka nzoka nde eli omemi cadeau a poisonné bandeko nanga fo bozaka mayele bandeko nanga bolingo tolobaka na munoko bolingo eza munoko te bolingo vraiment fo ezala na mutema oka vraiment so na ziki na liboko pasi aniaka kaka na kati ya mutema fo ezalaka bongo soki omona oza likambo ya sila ekomi kaka sila akomi fier sila alakisaka nini akomi lolendo sila aza lolendo te sila aza fier te sila azaka nde boyebi sila azalaka avanda na coin na ye azoprier toujours azosala toujours boulot mpo na réussite ya SB ekendaka nde bongo mutu na mutu aza na mosala na ye mutu na mutu aza na makambo na kosala boraisonne ya babiloko boraisonne te esa bien te makoko esa bien ta mokie te tolali tolamuki lisu toyekomona mama Munjibu j'espère bino mo boyebi mama Munjibu abande ekojouer na kini me ekosala 8 ans azaka su na kini te nzambe asala grâce aya poto koye mama Munjibu aya poto avandaka na kwen na ye tomonaka mama Munjibu meme ana poto asalaka kutu bateatre te avanda azosala makambo na me tolali tolamuki mama Munjibu aye onga nde naza awa naza mpona sila bisalu te naza mpona belle vie sila bisalu ngo alakisi aza nani ye vraiment omona ndeti ya suksi bato ya théâtre nyonso ye ndenge aza nazomona ka ndeti ye mama Munjibu mpona nini boye mama Munjibu mpona nini boye yo kutu na papa koba mutu alobaka makambo na bino aza te me lelo telemo bandoloba makambo ya sila bisalu estce sila bisalu akumbaka bino estce sila bisalu aza kuna numero ya telefone mpo abenga yo mama Munjibu ya kitoko te luki évolution ya chaîne na yo ndeni chaîne ekekende ozana mpo osalaka théâtre okobenga mpe bandeko na théâtre bajoue otie mpe na mpo ebi mosala no ya théâtre olobi oumela nango oboti bana kaka na mosala no ya théâtre me ovandi na kwe moko boye na kati ya limani ozoloba kaka mabe mpo na sila bisalu eza kitoko te sila bisalu asala nini mama Munjibu sila bisalu asala nini soki omoni okomolobela na belle vie oza libre sila bisalu akangi o te sila bisalu mpe abengaka bato balobele te sila bisalu afutaka mutu mbongo te asele promotion sila bisalu nayebisaka bino bien boka ngai alesaka bato bamalewa te opondu na loso madesu na loso pondu madesu sila bisalu asalaka ngo te sila bisalu avandi na coin na ye bato bango moko baosele publicité bato bango moko baosele promotion yebisaka bino bozalaka mitema malamu bato ya théâtre élévation ya sila pourquoi ezangisaka bino kimia tokanisi ye kaka eza na bato ya kini nzoka nde na bino bato ya poto bato ya kento seke bino na bino bato ya théâtre boza mitema mabe bino na bino bato ya théâtre boza lokwa bandoki parce que bokova na poto ozala no na poto sala vi na yo bule mpo na bana yo bule mpo na makambo na yo me ozwandi na kwe moko boye kombo kaka sila na munoko ezalaka nini yango mama Munjibu nga nalobaka na nga vérité oza na oyaya oza na mama na opesa respect na ofingo te me na oloba mama ezalaka nini mama Munjibu kimutema mabe aboye na bino bato ya poto oyo kaka nasaba réunion tosaba réunion nde bovandela kombo ya sila
Ako boyebi ke bwana bino poto succès ezalaka te. Ako boya poto batu batanga su kombo na bino te. Ako boya poto batu mémoire na ba image na bino konde cha koma Munjibu ya batu misusu elongwa. Membo komika te biso nyo tout odonda kana sima sila. Yo bongo na sila bisalu. Yo bongo na mamsi na biso pona mamsi na biso na lobaka. Pona mams na biso nkuizi ya Niki TV afingaka te malobaka vérité. Vérité ba bomba angote. Malgré babi toute vérité n'est pas bonne à dire mais que tika la toujours vérité. Vérité ba lobaka. Munjibu sala pe chaîne otonji moza na poto ti. Wana poto osalaka ozape na chaîne osala tana évolution à chaîne yo. Baba Cook na bengi bino 3 fois. Makambo abwe Baba Cook toloba te. Makambo abwe kuizi Yannick ce n'est pas la peine à koloba. Bo sala ka promotion à film mais to sala promotion à film. Bo mone promotion à film te na chaîne nga. To sala toujours promotion à film na biso. Mais il s'agit to loba photo loba parce que si la bisalu a loba raté, si la bisalu atika karana défaut, biso ba cuisine Yannick TV ba tendresse bolokoso, ba tendresse ba bolokoso biso nde to ko répondre na place à sila parce que bato ba lobela sila toza ebele pe ba chaîne bino moko boyi ba chaîne ebele et lobela sila. To lobela sila poto linga sila. To lobela sila poto toza fanya sila ezalaka nde bongo fo biso nde to répondre na place ya sila bisal po sila tika kanga na défaut bino mo boyebi na loba bandeko na nga na loba nanso na siso loba après na kota po na filme na biso Munjibu kota Munjibu mama mo boya mkolo be par rapport à sila sila bisal kuta aleki nao mais ofai na poto na kwemo boye ba succès sila bino bo luka bo sekwa na kombo sila te ba tioka te na kombo sila soko komo lobela no Bellevue za libre ya Gabi tumba bia lingaka na sila mutakange azate mutu na mutaza na mutu na lingaka yango ezaka nini yango so bolali bolamuki sila na bino bato a poto bozanga misala osala na poto bovandika kisongi komaka na otala mwana bokomo kosa bakombo na kombo ka ya bana na osa kinunu pona mwana nga moyena ke musala ezate njo ande na ba WhatsApp akor ezala ngo mundela facilitage kisongi na kombo sila mo alala ponge ezate kaka kisongi bozo tonga swaka mino esikaza Baba Cook photo priaka pona mamsi na biso Baba Coucou poto protéger même Sicile. Baba Coucou même moral même esprit. Baba Coucou to consommer film na biso. Na bisa ki bino film na biso au point final. Point final e na makambu nango. Point final e na trophée mususu bandeko nanga. Point final e na bangenge nango. Bota la filmo elengi na kacha film ndeti kute silate. Lelo to otala su 5e épisode na biso bo mona makambu na 5e épisode oyo mam Sicila mutazaka boete mam Sicila bango bazo tonga tongo sila soso njoka nde mam na biso alingaka na soso mingi aliaka soso mingi repas préféré sila bisalu eza soso na makemba alela ngo fort bandeko nanga couleur préférée sila bisalu eza noir na baji amelani o eneken o premis col amela ngote mams na biso amela toujours Sprite bandeko nanga eza zuwa te eza kanda te eza tansi la bisal botika a vivre en paix botika a sepela eza vie na yo vie une seule fois pour maman la biso a profiter ki mutema mabe a boya nini bato a théâtre kina poto njoka ne bozana bino kaka même bato na kanisa kuto bazaka na poto awa emsu bakendaka misala emsu ba comprendre njoka nde bango nyoto bazo vandela kombo asila bisalu batindele nga bavose zawa ko ngana lobelaka sila bisalu bato babone na nga bavove na ngo balinga nga babi cuisine yaniki yoka message oyo bino bongo na mam Sicila boza bandoki bokokoka sila bisalu te aza ya nzambe botala filme na biso ndenge filme na bilengi nango mam Sicila oza somo fleur na okele o mawa fleur na leli fleur oza bleu
Fleur oza lokolo oza mwana kini te. Sila bisalu amanipule lokola mwana 9 ans. Amanipule lokola minere. Fleur aux esprits, au kabili bala non nabo pete. Ero kende ko pesa enveloppe pa Linda. Linda lobaki enveloppe pa nini o te pesa kaka style ebise ya ndeko akikwit. Linda lobaki ya ndeko akikwit nani? Yo baki te apesa kaka yo moko yebi. Omoni mobali mobali na ngande tinga kuzi ya niti na mona mibali balo kwa bambwa. Mibali bakipa a place te, mibali pe baponaka te, mobali pouvoir asala o eza posa mutema na ye. Mobali akobima même na mutaliboma. Mobali akobima même na mwane pouvoir ka azala l'aise. Bandeko na nga. Mwasi nini oboko peso mari. Cardozo mille esprit. Fleur okabili bala na ona bopete. Pesi la bisalu aza camarade te. Ye moko kutu ndenga azani na libala te aza divorcé. E bongo stila ko sepe anayo. Bandeko na nga. Obolanda nga na émission na biso ya. Omoni so oza mwasi oza na mobali no na ndako. Folinga pe ba camarade na yo. Bazalaka o bazalaka na mibali na bango na ndako. Kolinga ba camarade otoka nazala nga célibataire o femme seule. Femme seule ake na femme seule. Yo za marié luka ba camarade no ba marié ekendaka bongo. Kota la Fleur aza yuma ba yuma. Makambo yo eza kutu jete eza histoire vraie o esala mako tozo mona tozo vivre surtout na potwa. Oyo kaka mwana quartier na biso na yambi auti kino la sika ba bua kaka njoka nde mwasi na ye. Oyo kape kuna ko la sika ba bua njoka nde azwele mwa chambre mo bo alalaka. Bandeko na nga foko batela libala. Foko batela libala eza kado o eutaka pa nzambe. Epesa mbela mutu nyonso tabala. Soki nzambe lobeke batu nyonso babala nde bafiyo basalaka kindumba na butu nde basalaka ngote. Nde bango nyonso babala po bazalaka ba vrai chérie mais babalaka te. Foto lo barabongo epesa mela mutu nyonso te. Ozana mobali no na ndako ozana bana yo. Foko yeba kozwa soin na ye. Foko yeba komitika na maboko ya nzambe abatela ye. Omonika na seconde na 5 minutes. Via Fleur échanger. Fleur a komi kolela. Cardozo njo kanda zaki ne mwana kikwiti te. Ezalaki plana bangona sila. Sila manipule Fleur na façon moko bandeko na nga boki ko imaginer te. Tala niveau camarade à lycée. Yo camarade à classe. Kande tozala na biso. Kande cuisine aniki tifi na comprendre na nga boye. Yaya. Na préféra kutu meilleur ami na ngeza la mobali na nga. Meilleur ami na ngeza la bana na nga ba camarade na nga nde bana nga to kutani bonjour to lekani. So to sola to solo lina ndaku pas question. Nga cuisine yaniki na zara bongo na ndaku pas question parce que mutu aza mutu. To mona na misu na mitema to yebite o azokanisa mutu yebango ezaka nzambe. Même avant nzambe moko alobi avana batelo moko mi batela ma Fleur akabili bala ne nabo pete. Bino mo boyebi Cardozo mille esprit tendre febele luketo evanda. Cardozo vraiment mimi Omar likola kitisi na se gigi. Omar a pété ba plat. Omar a bosani ke Fleur mutazo toke na porte. Omar a dit pourquoi déranger biso? Pourquoi na bando pozo ba question yo mutolinga ki boye? Bandeko na nga makomi suswe mobala zo boya photo yo kaka. To force à kate pour biso basinde to force à s'il te plaît chérie fais ça pour moi non si papa lobi non mon foko yo kaka ezala rapé bien Omar abata boya ki muta pousse Omar eza Fleur azala ki coaching pas si la bisal bon mon efika Fleur al sué su keli Fleur. Bon, mon esika Fleur a leli lokola mwana mukie. Fleur a leli lokola pantalon te sentir ezate kwei pa. Bandeko nange eza makambo. Eza makambo chez la famille na kati ya Genève. Eza makambo kati okonda wetu na kati ya États-Unis. Maman Jeannette Bosolo, maman Mami Elongo, maman Cécile, maman José,
Maman Sandrine, tellement boza ebele, oncle des Abakouk, to consommer film na biso en désordre, et récite ezala. Balobi to Babakouk to protéger SB, Babakouk même moral, même esprit, toujours ensemble. Ozana 5 bord fongo lango. Ozana 10 bord fongo lango. Ozana ba tablette ba petit fongo lango. Botika ba publicité leka s'il vous plaît ko zape ba publicité te bolanda film na bino na boke binyon so film na biso eza kitoko ba viezo mata kitoko promotion pe tozo sala kitoko na kitoko nyonto eza kitoko avec Jésus qui sera contre nous? Personne. C'est Jésus-Christ qui gagne. C'est Jésus-Christ qui gagne. Babakouk. Tous aura toujours wana na poste. 18h juste. Tokota toli ensemble. Et que ça la syllabisal bien. On a memela kibino na mukolo alelo kaka yango. Merci na bandeko ba commenter, merci na bandeko ba s'abonner, merci na bandeko ba kwa kolanda émission nanga après. Merci na bino nyonso bozaki na kacha live nanga, merci na bandeko bazo partager émission o bazo s'abonner, o bazo s'abonner, o bazo commenter, o bazo landango. Merci na ba papa na ba maman na bandeko nyonso. Na lela bino ya trop tout le temps na lobaka je vous love, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye.